Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Naïm Sarabiso toujours que Kosei la bino, en tout cas, ils ont devoir pour Nabiso. Et on wana soki nouvelle moko eye ezala na bututo na moi tozanga kate koya ko informer bino parce que soki vous s'abonner awa na kati ya MK Mbelou TV officiel c'est parce que vous allez vraiment na besoin que vous allez informer na temps moko ezali réel. Voilà. En tout cas, nous avons pambola bino soki zamba noya liboso au s'abonner, au aimer, au commenter, au partager et au sala biso plaisir ya makasi. Ba félicitations na nous liboso na le Ngiama Weranson et Makanda. En tout cas, félicitations na couple Ngiama Maman Sylvie Mampata et puis Papa Nabiso Weranson, la légende, hein, la légende de notre pays. Balobi au boti et sengo ya moboti nyon surtout Papa boti bana na ye abokoli bango atangisi bango lelo mwana ayeko honore tata na ye o esengoto esengoti beaucoup mon présence à frère Patrice Azawana parce qu'il y a zali papa kulutu. En tout cas la grande famille eza esengo makasi pona komona bana na yo bazali ko émerger bana na yo bazali vraiment na éducation oyo pesi bango ozomona ke Gladys ndenga zawana lelo oyo abali. Félicitations, félicitations, congratulations to you. Balobi libala ezelengi. Libala eza gumoko. Sono le kampanjana te o comprendre lengi pede a libala te. Donc tout landa moi événement moi manifestation oyo eza esengo makasi. Tout landa biso surtout elongo na Maman MK Mbelou TV officiel.
Merci. Sikoyo tolingi tozwa mpe ya kuna soki ezali kaka mwasi bakozwa foto ya mobali oyo alingi azwa tala koko La famille tala koko la famille tala koko la famille tala koko Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail, c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse.
abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour demander mes mingaya, trienen, produit moko, hasard, produit à compagnie Neolife. Comme on est triennel, tous en a qui est nango, ça soit, ils ont 60 capsules na kati, tous en a mini nango, ils ont 120 capsules na kati. Triennel na sala amin. Premièrement, triennel yo, ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer triennel. Triennel a un produit oyo, ayeko booster ba immune system na biso, ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et triennel penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisa ndenge na misuni batiaka bakisi esalaka ebomba misuni na bango ntango molai na bafruit bavege biloko nyonso tozolia etondi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na sante na biso nde esalami keno tokomozwa maladi oyo tozwi ekomi lelo nyonso akoma bamaladi ya tension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki azongi selile ezongi en vie soki alaki akobela komi en bonne santé nde pe osaki nga na yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi toliaka chaque jour il faut pe tomelaka ye ayeko sala musala lo basikoyo et à part ça asokolaka pe makila asokolela biso makila tant mele makila na biso sokwami baseli na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya kwa absorber ba nutrition ba nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme olia ka poma bomo etonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté maintenant ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour ayepe abakisi elio donc triennel ndenga zaboye ozobela te ozobela maladi nyonso santé oza nango tosala triennel aza vrena bien mpona santé moto nyonso donc aza wana mpona problème nyonso santé ezoderange o so mano otanga bakombo esalaka yo na bosala misusu ozala kuna obino yango eza mpona maladi na nga te namela te eza mpona problème nyonso tona babi nyonso alors soki obengi biso na numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 naza à Cape Town Afrique du Sud obengi na 078 948 648 D pour ozwanga na WhatsApp osali nga message to voice expliquer nga malade ni ozango na comme ça pour ça na tanga moko na obosana comme ça na ko yebisa yo ko utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza ebele soko lukinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezo sala vraiment na invité au sala vidéo ya mulai yango na vraiment ça bien pour la santé yo oza ba fatigue chronique mili langa ye au booster énergie muto amela triennel aza muto aza na bandi na âge à 12 ans mata amela triennel ya bana eza tozala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobelaka na video mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka triennel alobeleka na mukuse vraiment yeyo
soko lingo yeba vraiment deep ya triennel luka biso na numéro na pesio tolobela yo tolobela ye na ko expliquer yo triennel ou bien na tindelo ku na ko expliquer yo triennel ou bien na tindelo ku tu photo na ye na explication ni nyonso soki po comprendre na anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto na besoin na ngwa toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage muto AVC lukanga na opesa yo melela nga triennel yo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba isi biso boye mutu soka ye avant to bande traitement pseka opoza bato bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika ye pe okomi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mokuse na ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo triennel dala nga nazobela te mela melaka ngo nini eza bafunga meza ya ngai dala mela die na ntongo o moko ya pokwa na ngai yeyo nabela to takunoni ngai nabela te mais naselaki kani na simino ke nazozobela te mutu nyonso amela abon attendez sale soki ozwi ngai soki omoni ke no olingo luzwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit triétoa en produit Neolife wasi so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutu na sida ata mutu na sida esila te mais ekomisa mutu amona na bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamoso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soki omele pe bamama balingana bango tioko te bamama balingana tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton aokomisa te kitoko o nzoto santé ekangami yaka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais santé nzoto akomisa santé ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati nesokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo triennel solution luka biso partout na numéro na pesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place au monde ni chez okutani na oyo